Tozo le bayango. Venanga Zakari Bababasu, mais respect vraiment mon vieux, parce que au Salanzela, Oyomutu, tout alanda idéologie. Violo Barayango toujours idéologie, Otikala toujours idéologie, Venanga Bababasu, prêtre, Nananga Mukete. Les lots, Bobiso, tout au télémé, Gilles Senghor, Batelma, c'est grâce Nayo, les sangwe Simbama, depuis Mikili. Vieux Salaba Marambo et Salemate, les lots, Mututu alanda, Nabandegwa les herbes, Venabiso les herbes, alanda idéologie, Zakari Bababasu, Baboya, Baboya, Zabongo. Baweli nini pona lelo babe bana bazalaki bien à l'époque mais lelo nayoki ndeko les azolo bela Zakari lo bela Zakari mabe donc azo cracher contre Zakari or ce tozongi na tozonga na ribo moto tangu ndeko les autaki bakota bwala auti mboka yiye banini babana kini bafungola maboko Zakari bababa ce prêtre afungola maboko ayamba ndeko les na niva Kinshasa l'esprit a bien pona ayaki na bula ki journalisme te. C'est grâce à Zakari Bababa Sunde à Zoa idéologie. Donc Zakari a tellement binga au soto lobito to panza yangwa boye mais défaté. Mokile koti matata donc presse koti matata balobi 2019 Mambasika. Ah ben mission Sika. Si tu es allé si tu bisika pour avoir information vraie Sika auto le caractère ko cela baki makambote. Les sites où les caractères besoin d'informations vraies au biso tout à l'ango. Les sites qui sont comme mon qui ya banakini. Kini ya banakini. Abonnez-vous massivement. On peut s'abonner massivement pour avoir des informations qui toko. Il y a chaîne biso YouTube Kini ya banakini. Merci mon cher internet. Merci na confiance oyobo pesa biso Kini ya banakini. Donc site na bino yangoyo site et simbi mokilioyo. Merci Nabato Nyoso Bazako s'abonner chaque jour. Merci. Et puis Bino Baibotika Lissima, c'est le moment. Beau s'abonner, tous à la Nabuno together, tous à la ensemble. Pour que tout tamboussa. Kini yabana ya kini, na systématique, na idéologie, toujours y avait Nabiso Zakari Bababasui. Maman Del Yombo, depuis Paris, on est ensemble. Maman Nabiso, tu es le thème. Mama Adel Yombo mamoyo aliaka na bana betiki na banoyo bakufela baboti mama Adel Yombo depuis Poto na Mikili na France en tout cas longonia mama kolo baxelo ya mingi Charles Chitenga mufini kwa Jobour nani alobike na Jobour mutambongo azate nani akosiyo Charles Chitenga mufini kwa Jobour mutambongo millionnaire patron powerful nzeta mbila mutu ya mbongo Jobour bavio basimbi masolo bango nde bakanga Jobour donc défaté quoi 4 petits coins yo nani oboya bango nani oboya bango boya Noël Makolo master nangai en tout cas na Jobour yo masolo se vanda quoi masolo se vanda bande ko na biso tout ba master tout o ba bosser na niveau kini na cadre gaga systématique na idéologie toujours ya kini ya bana ya kini en tout cas c'est bon ba matos nyoso ezawana ba marambutu ezawana en tout cas bo pesa biso confiance to resepeli sabino tozalaka toujours derrière l'actualité les lobo peki wache depuis France les jeunes français ayebi singa lobi Kinshasa eza tombé Kinshasa eza bukana na ndenga mukete Zakari Bababaswe plus ndekwe les airs viens abiso les airs na Zakari Bababaswe mutu ya grave tozo comprendre qu'est-ce qui se passe mais aujourd'hui là ba vérité yangoyo bo fungola matoyi bo zosko ba vérité yangoyo aujourd'hui Gilles Senghor bimara pamba te tango na bimi bo seke mabe koti to lobela yango mabe koti bona musalo ekomi ko beba batu bakomi ko bebisa musalo oyo bango yo lelo yo tozo loba yango Venanga Zakari Bababasu, mais respect vraiment mon vieux, parce que au Salanzela, Oyomutu, tout alanda idéologie. Violo Barayango toujours idéologie, Otikala toujours idéologie, Venanga Bababasu, prêtre, Nananga Mukete. Les lots, Bobiso tout au télémé, Gilles Senghor, Batelma, c'est grâce Nayo, les sangwe Simbama, depuis Mikili. Vieux Salaba Marambo et Salemate, les lots, Mututu alanda, Nabandekwa les herbes, Venabiso les herbes, alanda idéologie, Zakari Bababasu, Baboya, te Zabongo. Baweli nini pona lelo babe bana bazalaki bien à l'époque mais lelo boye simbi pourquoi ba marambo bo ezalate mais lelo ekomi kokoma pourquoi toi na posa changement mais o eza changement te ekomi de désordre c'est pas bien donc il faut to lobela yango
nayoki ndeko Lézère azolobela Zakari lobela Zakari mabe donc azo cracher contre Zakari. Or ce tozongi na tozonga na ribo moto tangu ndeko Lézère autaki bakota bwala auti mboka yiye banini babana kini bafungola maboko Zakari bababa ce prêtre afungola maboko ayamba ndeko Lézère na niveau Kinshasa l'esprit ya bien pona ayaki na bula ki journalisme te ayaki na babula na mususu. C'est grâce à Zakari bababa sonde azwa idéologie. Donc Zakari aza tellement binga oso tolobi to panza yango aboye mais defate Zakari bababa swe depuis mikili asala fever et simba atiker tense na Kinshasa a cartona sala ba maramba danze mwana ya soda mwana ya kini abotama na Kinshasa mwana ya kankokolo bana tu ya kankokolo bayebi Zakari bababa swe biso tu bana ya kini toyebi ye toza 0 mètre wana na bandal à tout moment tozo ya wana des fois ba ya kotoyo to sangana toujours toyebi vient na biso Zakari bababa swe. Mais ce que ndeko Lézère veut à vrai dire na tozonga na yaki bo moto toyebi ete wana ma toyebi ete toyebi ke non bazala ba côté moko boye mais baya koya tangu ndezala kaka batutu bakota makolo na kini ba toyamba bango baya koya en esprit ya bien. Mais moi respect muke na Zakari bababa swe et ça biso bien ngana na plateau ya kini ya bana ya kini tangu na zu news wana esalenga bien te esalenga na bien te omoni ga Gilles Senghor abimaka pamba te tangu na bimi parce que na moni na yoki na nga bien te na sepelité ndeko Lézère moi respect mukie na Zakari bababa swe lelo comme honorable bien mais respect mon vieux mais Zakari azala honorable avayo comme honorable donc un peu de respect na mutu oyo asala nzela Jibem Piana wa mukulu vena biso motopamba lobaki nous devons respecter les gars qui ont vaincu. Donc Zakari bababa swe basala nzela lelo ndeko Lézère oye moi respect mukie na Zakari bababa swe. Donc pour ngai oza obligé à kozongisa mwana mobali wana azongela musala na pas Zakari pour nani mokonza mboka lobike non moi t'as des droits yango wana Zakari kutu bon pour ngai na pire esprit ya nango pe problème te akoyi ko kende naye na pire esprit ko kende Zakari bababa so venanga abwakisi ye a créé na ye venanga mukonza ko créer wana de la forêt na cadre média a créé chaque jour akoyi pe ko créer mutu mususu ya danze aleki lisusu na wana mais na pire esprit ko bimate oloba di n'importe quoi contre Zakari kotinda batute baluba ba cracher les Zakari baba swe mabe. Or c'est pas bien na signe respect na ndenge mna bien kwa tocha mana ki bo moto penda Zakari baba swe prêtre aza munene asala ba marambu ya danze. Raison pour laquelle attondi sa stade des martyrs depuis ba marambe bandati lelo batondi sa stade des martyrs c'est Jibem Piana Weranson Kofolomide bandule na musique quoi. Mais si on a zongi, si on a mon nabiso, ya ba média ya ba ki journaliste yo, c'est Zakari bababa sueve nabiso zakle, ne attendez ça stade des martyrs, ba musicien tout ya orchestre tout ya Congo baya babeta. Baya babeta et Simba et puis Fimbu et souka wana te Fimbu kota ti parlement. To koti sa Fimbu na parlement, to chikota ba misusu na nenga mukete venanga zakle. Te me respect vous vraiment en tout cas, tous ala na respect ya vieux wana. Viona mna fungola biso misu apesa bana kin courage ya koluka vi do mwana soda akola na kolona ba pondu ba matembele na kankokolo mais lelo yo akoma pe prêtre tonga ba palais akoma député a défendre pe biso bana kini l'esprit ya bien pour na misu pe ba kota na pe ba lobara rien mais vient na biso kenda to mona penda keno atelema aloba mode d'ordre pesama to kota ta mokote wana na makolo to kotanga kombote. En tout cas, respect na Zakari bababa se fait na biso zakle, respect na ye ndeko Lézère ve na biso au betifo pour na ba maramba bo so ezalaki penda na ndenge ezalaka ke non se retrouver étranger dans ma pays mususu mais ba refoulé aux zoni boala mais le rôle sokota déjà na kini po so sokoti to yambio ozaka ndeko vanda mais moi respect muke na Zakari bababa se fait na biso zakle en tout cas respect na ye. Respect na Zakari. Na fait na biso Zakari, respect na ye. Donc bon respecter ye. Pour na marambia sala. Na ebite so ina na rusala yango. Rusala yango te. Il est là bo ceux qui batum so ba komi ba député, c'est grâce ya rumona Zakari. Bababa soué a komi député. Miso soupe ba bité, biso pe to rigola la te. To ko ma pe ba député, mais ye a défendre peuple. Yo peut en so côté défendre peuple ça la biso bien. Ki ya ba transfert. Moutauti boya ye boye te ouais ça foutiste
eza futi te auti boya ye boye après boya kokende bote wana bozo baby sa identité maramboyo c'est pas bien yango moni ba Gilles Senghor ba telemi na Joburo yo na vandia bo na plateau ya kini ya bana ya kini kini ya bana ya kini bandeko bo s'abonner massivement bo s'abonner ebele pegi wache les jeunes français sangiselanga bango kuna na France motema Clarisse Bachikile na Bruxelles bo sangana ebele bo s'abonner massivement kini ya bana ya kini c'est très facile boucle pesimbote na powerful nzeta mbila mutambango na kata mboko ya Joburo yo Charles Titenga mufini kwa Joburo nada lobika mutambongo arate mutambongo arate na Joburo na kosio e bongo nzeta mbia powerful omoni ete kaska sereka poison de Joburo mama del yombo mama social o aliaka na bana bitike aliaka na ba oferlin aliaka na bango mbano bakufela baboti ya aliaka na bango ya basina ya mibala sangisaka bango master nangai moko le roi Sarkozy balobi biso tuto sangana le roi Sarkozy na Bruxelles master nangai prêtre na nanga mukete Jomar balobi mutambongo ya solo o nage no asimba biso pena na plateau yo Jomar depuis Australie ban Australie boya mbaye ye wana mutambongo ya solo prêtre na nanga mukete te tolobela pona vena biso zakle soki bo tcheli baya toruya buki yango biso to tcheli so libaya ya bien toleka site oyo ezali site bisika bokozwa ba information vrai sika oyo tolekaka mpona kosela bato makambo te eza site oyo tolekaka mpo bozwa ba information vrai oyo biso tozala nango eza site ya sika kombo nango kini ya bana kini